Mpote na balandinyo surtout, il y a Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adassa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sujet na biso. Yalelo. Solana papa na kamu ko tinenga kote ma verset si nous avons na lobaki na yedi kamera utanga bible awa ezateli kama verset biblique awa ezate ezama makibo papa yo moko papa tozo na bible wana to tia pembeni ata yo za papa na oza mobali na ngai ozaki na situation ndenge mama yosi aza ko souffrir papa na uvanda bonenge nini na ko vanda te Seigneur ye moko makomi ya nzambe eza na kati ya bible wana papa diatre eza na kati ya bible ekomami wana ntango bato baza kosatashe basangana po basala nini ako uvanda lokola statite akokotala ye boye te akufa boye mama miso pasteur azoloba eza na sens te pasteur azobimisa makambo moko eza na nzambe liloba nzambe nini nga mpo na ngai mwana bato bakabwana kaka ngai nalobaki kaka baya bakabwana akende na ye akolosala vi na ye merci ma pasteur to yo osolaki na ngai nazwa ye esima na ngai ngi na préparé tant que mama eta na préparé pourquoi tout ce temps lolobité pourquoi tout ce temps yo kasi ndenge ye aza wana azotika azosopa mipende wana azomela masanga aye avala tala lokola kitalatala secret na nzambe quel secret avec Dieu faut que soit biso na ngala ba ndenga opréparer papa Paris va bouger le 21 juin. Le 21 juin, ça va péter, ça va bouger à Paris. Ah, Mukondi a événement. Alors, le 21 juin, tu roules à banda côté tu en soirée à Kitoko. Yemboko, Lorette compressor. Malolo, la beauté qui parle. Alors, le 21 juin, tu en na soirée pour Mukondi a soirée. Mukondi a événement. Ils allaient Lorette compressor na kati à Paris. Liboso na sima mutazati. Bobele ye Mukondi a soirée. Donc le 21 juin 2025, to zanga te Paris ko bouger na soirée ki toko o salami na yemoko Lorette compressor. Bongo ya bongo base solide. Eh bazana na pembeni po bako zanga te événement bako zala. Tozana Lido VIP, tozana Willy Gabana, tozana Bass Lengi, tozana Aurélie la friandise. Donc ba fille à kitoko, ba fille à kafu kafu, ba fille à classe, hein, na ba jwa bogar, ya boy. Ozanga, et l'événement muneni bu. Ils ont bougé Congo, ils ont bougé monde, ils ont bougé ba continent nyonso et ko ningana parce que Lorette compressor a koningisa Paris le 21 juin. Mon kondia événement, ils ont Lorette compressor. A rosa la payer, a rotika la payer. Fini qui a ba événement Lorette compressor. Paris va bouger le 21 juin. Le 21 juin, ça va péter, ça va bouger à Paris. Ah, Mukondi a événement. Alors, le 21 juin, tu roules à banda côté tu en soirée à Kitoko. Yemboko, Lorette compressor. Malolo, la beauté qui parle. Alors, le 21 juin, tu en na soirée pour Mukondi a soirée. Mukondi a événement. Ils allaient Lorette compressor na kati à Paris. Liboso na sima mutazati. Bobele ye Mukondi a soirée. Donc le 21 juin 2025, to zanga te Paris ko bouger na soirée ki toko o salami na yemoko Lorette compressor. Bongo ya bongo base solide. Eh bazana na pembeni po bako zanga te événement bako zala. Tozana Lido VIP, tozana Willy Gabana, tozana Bass Lengi, tozana Aurélie la friandise. Donc ba fille à kitoko, ba fille à kafu kafu, ba fille à classe, hein, na ba jwa bogar, ya boy. Ozanga, et l'événement muneni bu. Ils ont bougé Congo, ils ont bougé monde, ils ont bougé ba continent nyonso et ko ningana parce que Lorette compressor a koningisa Paris le 21 juin. Mon kondia événement, ils ont Lorette compressor. A rosa la payer, a rotika la payer. Fini qui a ba événement Lorette compressor. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite na ba pibi wana nde sala raketo la bino toujours biloko kitoko
bemission ya kitoko live ya kitoko mutafingisi na 12h na 12h2 biso topelisi live toza les abakoki bozala concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakuko de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasatemo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama dasa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko kitoko. Bemission ya kitoko live ya kitoko mutafingisi na 12h na 12h2 biso topelisi live toza les abakoki bozala concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakuko de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasatemo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama dasa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko kitoko. Bemission ya kitoko live ya kitoko mutafingisi na 12h na 12h2 biso topelisi live toza les abakoki bozala concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakuko de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye.